makambo yo sanga passe na motema boti keli mpe na boko la bana na ye nenga zomona na te bobiso sto na pasi bosa soki bobombi quelque part bolakisa biso so bobombi nani lokamba quelque part na bokola bolakisa biso po jusque là tozomona bango te Denis Sabake ba millionnaire ya mboka o na mboka na so ba millionnaire bazara pe belé ba millionnaire pe o ya buzo ba pe ba que moi na moko azo ridiculiser moi ça Congo moi na moko ba pesa libala akoke angote a sepeli ndenge ba publier mutakala ye moko ndimi asali pe vidéo abi Kishasa KO je suis la star mais dans tout ça bo kanga batu o bana ba innocent Jackpot na live na pas le big clair que ya ko publier moi si ya Congo te ça publier maman na e potangu ye ba ki otikele moi si ba bi que non apesa e valeur te au moins ya valoriser qui est ayoka ki maloba te mais ayo tala moi si aza pourri et ça ba biloko ngana mona ye moko mutasali yango po mibali ba ya ebele po muto ba publier ye ba triquer ye azane secondaire azana ngote Karine muto sa ka bien te si le lundi matin que sexe tapone za rayo bien Karine andima ngote aba eza yete ba sa ba triquer Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake e yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bavali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Rozonga na moi rappel bato bazaka interpellé na sex tap o mona ma benga ba la police kangaba Kodo nani Frank Stemai Karina Kimaka héritier wata siko e bon point ni ba benga été album o ce maki le 26 ya Inosbi manikozo kangondenge te album a innocent na yo kité lo eselinga kama wa actualité na ye na ebisa ki e honorez-moi si so honorez-moi si ozaka so obimisi lo abala nani so kwa moi c'est bando manam nani na terre au moins te que non mkolo kaka bimi asali album ebimi mutakala ya moi c'est bimi te mutakala ya moi si ya mupeni le 26 donc yo ndeko la makasi na badate il faut honorer moi si na mboka na biso moi si basa ça ke ba jeter na isa ko na mboko pour ça la succès il faut pesa moi si valeur moi ma réponse yo pesa wana mwana honorez-moi si biso ba kana semte ba kana futula matondo banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepe
pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya Régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Kende ko protéger libala eboti bana mibale eza facile te ozobuka ndako yo tongi likolo ya makama papa mbabeta kabisa se babeta ki okufaki mabe nyonso ekoyela peniel eza na mutu na bino parce que elle oli ala da conseil à tata na maman na ataki conseil ya bino ba maman réseaux sociaux ba maman motema mabe maman bochaka ba commentaire o bo finga manike bomoni ke manike ne maman mwana wana peniel eza mwana bisoti ana papa na ye wana bakoma cha papa na baki ensemble na papa na maman na bana na kat et puis eloko wana eko rattraper tina futur. Les enfants ce sont des garçons. Elle ne s'est pas rendu compte de ça tant qu'elle s'est dit que non elle est intellectuelle. Yo tangi ko le kabiso lo barakutu anglais. Na Amérique on va très ba éduquer bana nengo wana na Amérique. Personne ne va conduire, on est quel bien. Ailleurs, Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonne année à vous, meilleurs vœux à tout le monde, fidèles internautes, ya fimu na fimu on a bien à famille parce que sans bino toza et l'autre côté. Merci beaucoup à l'équipe qui m'accompagne, merci à Dominique Moulumba Kankou qui est là derrière la caméra, la régie finale ya Whisky Ushia. Merci aussi meilleurs vœux à celui qu'on appelle Dani Panganga depuis Hollande, pourquoi pas aussi à Karine Nzolo Lomotema Liberté Closet et pourquoi pas aussi na couple idéal Karine Biasaka Motema Raoul
Milton Oazolanda Bisso depuis France. Un grand merci aussi à Joe Lili Atala en chair et annonce ma mère veut pas bonne année nayo il y a 2022 pourquoi pas na Kadek Tekasa la grand frère propre JP Batiki Koko ba Warion ba tutu bolinga rapegi titan le parallèle Asia Panda mama na Chilo Oazolanda Bisso. Je suis avec Maniké de John boyebi ke Mikolo to ana sengoté parce que disparition il y a Ken Piana Magizé maison pe sabiso pasi makasi pe en plus boyebi ke tozana matanga munene ya artiste congolais icône ya musique na biso général de Fao o atiki biso o matanga na hier déjà et comment qui na Kinshasa tozo zela ba programme ba jour ya obsèque naye. Un grand merci Lusus na batu tout oh vraiment boza si branché à kolanda film merci pour la confiance et fidélité. Sangwa musu toza nango ya page noire o toza nango ya ndeko na biso Naomi Kipulu o buti ko tika biso à partir ya Mwanda mais azara na Kinshasa a waza artiste comédien donc paix à son âme n'a présenté ma sincère condoléance le plus artisté na famille ya Naomi Kipulu donc ba Kipulu nyos vraiment n'a présenté mes condoléances. Je suis avec Maniké de John Tokosolana Maniké de John boyebike Magigane la marraine ndenge na bengaka parce que 2022 toi la monté ma pète ndenge na la kakibino ke Maniké de John nzamba zo salele ba merveille. Donc merci beaucoup na ba franchine ce besoin na biso partout dans le monde nazana Maniké de John le loto ko solane par rapport à ba sujet na biso à qui je vais dire bonne année et bonjour à Maniké. Bonjour à Peggy Titan le parallèle. Avant de commencer, je dis merci à mon Dieu. En tout cas merci nzamba zo pesanga pe manambo moi. Merci à mon pasteur Alphonse Kaenga. J'ai dit bonjour à prophète Emmanuel Dodi et à toute l'église Les Affranchis. Et je commence encore pour dire bonjour à Goretti Louvezo Mami de moi. Babi 2022. Hey, dans la liste, c'était Chimène Lopez présent. Chez Djonga présent. Alain Giga présent. Papi Kelly présent. Et batangi yote Keba maman Anto présent. Et batangi yote Koko Rafat Makizembe son excellence présent. Mes condoléances na famille Mayala Nyoso. Bon moko bandal moko ya biso à perdre maman nae et ça jolie Mayala. Ma condoléance vraiment na ya jour de moi. Babi Gladys Mbala na Lafayette kuna. Balobi so lingo ko maneti Maniké ça la produit Melina Swamba yango yo. Ngamo ko bayi na ye. To tester produit la nzoto. Si vous monnaie na pas kola na lo baté yango. So lingo comme pe ko leka Maniké sale la produit à Melina Swamba. Donc référence à Melina ya Mani. Ya Maniké comme la temps qui to ko sale la produit à Melina. Azana produit hôtel misama bele. Ana mafuta ya nzoto, ana ma nini produit pona tolomo ya ba papa. Azana produit ovimbi sa ba fesse Melina Swamba. En tout cas, dans la émission de 50, parce que patron a biso Ken Piana 2 jours yango yo azomona na te to yebi place azate téléphone ezo lekate lobi eleka kiti après siko lelo ekangami arrêté ou pas soki bokangi ba yebisa biso place azate Maniké bandeko ba porter disparu yo zo disparaître te na disparaître te na saka ya okima oh tozo bata makaka bana poto to yebi te muto asali mabe to corriger mais batu bache ba mbongo balanda biso Likondi protège Boubou Liondela. Notre boss, il est là. Balobi Tijo boutique Tijos na ki kolo wana na Angola. Tijok au monde en place ba te ka ba fil il y a bien. Ma question est ba réponse c'est ça. Maniké tout a vraiment bien précisé, tout précisément tout a calmé. Tomoni affaire au lobby ango Ken Piana au azomona natie. Mais lelo qui est derrière cette affaire? Il y a Ken Piana na disparition parce qu'il faut le bayango dossier na binope oza impliqué na kati yango Mike Lokamba Aidor Bokwala concernant affaire Yandeko Peniel. Jusqu'à là on comprend pas. Nanaza derrière dossier parce que disparition Ken Piana. Azawa pi batbazo yebate batbazo benga. Est-ce que Maniké Oroza l'a vraiment informé par rapport à dossier au yoka affaire Yamou Penia? Est-ce que Maniké Toro Bani Denis les sabake ba millionnaire ya mboka na mboka na so ba millionnaire bazara pe belé ba millionnaire pe ya buzo ba pe ba ke moi na moko azo ridiculiser moi ça Congo
mwana moko bapesa ye libala akoki yango te asepeli ndenge bapiblie mutakala ye moko andimi asali mpe video ya bikishasa kao je suis la star. Mais dans tout ça, innocent. Même s'ils ont parlé de mutakalisation, est-ce que la vidéo qui est sur la vidéo qui est en ligne, est-ce que ça y a jackpot? Mais c'est comme si une décoration jackpot a servi de trouble. Tout le monde une déco Patricia a qui cité. Tout le monde qui live jour va publier qui va vidéo il y a une déco Penel à lobby qui a reconnaître Alexei camarade et après camarade n'a sali live le camarade ne a demandé rango il était muta publier vidéo aux hommes on a noté que non et ça moi louche toro qui ne peut côté Denis les sinon de jackpot on est bango baza ba concerné il y a publier vidéo ngai na zomona en tout cas je salue Fondation Maman Denise Nyakero qui est notre première dame du Congo. Béton double brassard notre président, je le salue en passant, je salue Mamikas na PC bambo tebele wana eza code Mamikas esika zala bike ngane Mamikas mama na bango yeme babi mwasi ya pembe ya kitoko Mamikas donc la PC ba honneur na place azali. Soyons des intellos. Patricia, c'est toi qui avais la vidéo, tu dis que c'est pas toi. Moi je peux pas imaginer, moi j'ai une vidéo sextape dans mon téléphone et je montre ça, une vidéo que j'ai fait avec mon ex et je montre ça avec l'homme que je vis avec lui. Non. C'est impossible. C'est impossible. Ou bien jackpot a yiba qui a mon téléphone. Pour ma personne qui va code nyonso. Va vendre 3 mois d'akmoko. Il fallait dire allo ba clair que nos vidéos on a gardé on a téléphone on a peut-être jackpot a yiba. Est-ce que jackpot tango yiba on pense ça nango nini. Jackpot na live na pas le big clair que ya ko publier moi si ya Congo te ça publier maman na e. Pourtant, il y a des moi si babi que non apesa valeur te au moins il y a valorisé qui est ayoka ki maloba te mais ayota la moi si aza pourri impoli moi c'est ça caractère mabé on se comprend mais à salaire ba dépense belé dans tout ça vidéo ba publier ezali il y a Didier ba tout n'a pas Didier mais ba lobi que Ken Piana apesa ki 48 heures que vidéo moi peut-être Ken Piana il peut aussi être derrière cette vidéo bah il qui va publier vidéo non elle-même d'abord on l'a filmé avec un caleçon, c'était par hasard et puis la nuit on allait publier le jour le lendemain on allait publier la vidéo elle s'est publiée elle-même c'est ça avec la marque à soutien na robe de nuit. Déjà quand comment tu niveau c'est publié moi si yo moko déjà robe de nuit na yango to moni na sexe bongo sikoyo yango sikoyo eza ba biloko nga na mona ye moko mutasali yango po mibali ba ya ebele ye moko Manike qu'est-ce que tu peux réfléchir maintenant na ba propos nyonso na ndenge ba ken ba disparaître na ndenge ba ndeko msu ba comme la bango za suite kuna na justice Manike tu peux réfléchir quoi tout ça la réflexion na ngai l'état congolais to un état de droit. L'État congolais a la bien moi na a se publier mo pour mibali ba ebele. Pour muto ba publier ba triquer a aux années 50 ya zana ngote. Elle était émue, elle est en joie. Qui chasse à KO, qui chasse à tomber, la star du moment. On dit mieux en star. Karine, muto ça ka bien té. Si le lundi matin que sexe taponné za rayo bien. Karine andima ngote. Ah ba isa yete ba ça ba triquer. Ayoke lango souci. Est-ce que y a 5 maman pardon? Yé moko alobaki ke non akoyi ko l'accès moi si monter akoya na buzoba nae na ninga l'accès camarade nae. Tant yo zo zwa vidéo oyo ozo sala mo na mbali muso l'accès na ba camarade. C'est que ça film moko za sans tenue. Oza sans pudeur. Moi si neti na sa bona zuma kambo pourquoi ba sala chambre ba kanga à porte? Soki makambo il fallait to sala ngo ka bongo mais za to sala ngo ka liboso banati. Soki ezaki bien. Pourquoi ba tia chambre na salon ezalaka pour chambre eza nkuku? Pourquoi ba tia ka mundela tia ka caméra partout mais na kata chambre na été? C'est que te éviter. Pourquoi tu fais ça? Moi je t'avais dit na yebisa koka na début na yebisa nga bi maman au moins ndengo zwi vie na yo tia na net mutaka na ope oya yete
ese ngande na lobaka bongo eleki 2 ans pour mutaka na ebima. On se comprend. Mutaka nga ba pesa nga mbongo dernièrement na finga eta na mona ka fana ina na boya kit. Na bia sa mwasi na ko sala ngote. Nga na pesa ka ene conseil abatela libala. Advana na libala na ye pour les meilleurs pour les pires ezali ba obola yo ba ola lisonzala mobala oso bambanda pour les pires quand ça pire ngo yani pire nde yango wana sikoyo. Pourquoi elle est en train de pourchasser les gens oyo bazana bon ba innocent. Na ma bêtise na ye basali ye na pasteur Saoul. Mais Maniké, loko moko bona sur na ko rappeler oyebi que tentative à lapidaire na toi na état de droit oyebi que ba tebele bazaka victime à sex tap bazaka interpellé na justice. Pourquoi pas mu penaza interpellé te mais yé mutazo kende ko funda ba. Yango likamunga na solo ba il faut ba interpeller yé muta. Yé kuta sepeli andimi pe. Mutu andimi ole l'état congolais kangaye Maman Denise. Là, on a moi rappel, bateau bazaka interpellé na sex tap. Oh mon ama benga ba on a la police kangaba. Kodo. Nani Frank Stemai. Karina Kimaka. Héritier Wata. Siko, et bon point ni ba benga été. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Na ba millionnaire de les sabaki ba millionnaire ba na sima na ye. Ba millionnaire bazangi mbongo sana ngomboka yango to na bezo bana ba ke classe bo pesa mbongo. Boko na tabilanga. Bosuma ba hectare. Maniké rôle yendeko jackpot. Batebele bazolo bake bino ba chroniqueur boza manipuler et pas yendeko jackpot et surtout na cette affaire parce que Mikolo komika na ba miniature jackpot. Bozo mona ngote ke jackpot ango lelo azo en plaire na affaire à moupe na affaire à mutakalisation peut-être à cause ça peut concerner te na tali marambo. Ngai na kokotela na kokotela jackpot te. On se comprend. Même ata lobini ni jackpot en obaki aza musicien nzembo abeta na ebite abeta nzembo deni les simtaye parce que na Afrique d'ici ngana ebika artiste moko o afula ma ya congolais o akende États-Unis Romeo Poutou quand pasteur Saoul mutaye ki na eti pasteur Saoul mutaye ki na pasteur Saoul a joué rôle pasteur Saoul a joué ka rôle ya commissionnaire de côté. Mais il y a de mentir en gros lobby que jackpot muto a approché qui a foutu la guine de comme Peña mbongo pour na ko continuer dans hôtel mususu na hôtel du fleuve il y a zolo bagi bande ko ana muto ba qui telier classe te ba mbongo foutu bana ba classe oh et bon mbongo jackpot a zali mais il faut un peu de respect mbongo ba foutu ki bana ya ye pasteur Saoul ah pasteur Saoul ne ba foutu la ki bana ba foutu la bana classe ba foutu penda kwa pasteur Saoul a comment qui na la publicité pasteur Saoul mutasali promotion jackpot qui a chanteur azana mbongo boye pasteur Saoul mutayaki na bana ko lancer le wangani pasteur Saoul mutayaki nango pasteur Saoul Maniké, des gens sont interpellés, Mike Lokamba, Ken Piana, Aider Bokwala, ainsi que Yomo Reposana Machigan. Siko Lelo, Maniké, Baluka terrain mine. Namaramo ponesila. Ozomona te réputation pe ya peigner ezo qui ne confondre makambo oyo makambo oyo il faut ba interpeller ye muto alaxi biso mutakala alaxi bana biso mutakala tentative à la pudeur
asepeli nango pe andimaki balakisa ye ka bavideo oyo andimi ke non c'est moi na badire na ye na Instagram na eza wana balakisa ye yango bakanga ye comment yo ko se promenaka na video ya porno na téléphone na yo soki bayiba ye téléphone toloba miyibi mais téléphone nano eza pa na ye moko est ce que ken mpe nakende na téléphone na ye hein na bato mosusu bazoloba o ndeko mopeni apesi bato mposa makambo asali bato mosusu bakomi kolula babi ke ezoboteli bamarche babi peut-être boyebi te mosusu bozozala interpellé boye mosusu mokonzi mo aza na nsima wana asepeli na sexap ndenge bolobi ke pasteur Saoul aza na nsima makambo wana mosusu motu mpe ya monene mpe aza na nsima wana yango motango monene oza bien te parce que auti kosakana na mwana mobali auti kosakana na mwana mobali moi mobile balakisi bakokanga bafoto baopesa na babise baota na mkongo moi mobile afuteli $500 par jour asakani na ye ebongo yo osano ni asakana yo mpe kaka afinga ku tata abana tata na bana na ye aimilia ye ebongo yo osano ni asani lote avant osala makambo osalela moto intervention il faut tala moto yango se comporte ndenge pas mibali elle ne respecte pas les hommes elle ne prend pas les hommes en considération. Elle n'aime pas les hommes. Yopé, o le kana même motalaka. Tout le monde les parents commis humilié, comment publier ba photo na maman parce que ba parents ne ba couple pastoral, papa na maman na papa na za pasteur, les autres monde ba parents ne ba salut. Il y a côté la image wana, est-ce que ça image de femme congolaise te zo bon tangu na zoloba, makam jackpot aloba ki za ko rabaisser moi si à Congo. À partir na ye ba kitisi moi si. Que moi si ato zui o ko zo su moi si bien te parce que basi ba zo rabatu bien te. Au moins te que no abebi seli baninga msope makam. Mani ki bako mosenga lelo passer Mike Kalamba pardon bato bakotela mo penia bako zape na raison. Ah nga bafinga nga ndokiti na okotela pasteur Mike po nga na mwana nganga Mike pe nganga yango na okotela nga na mutabakisi yango na lingi na kotela pasteur Mike na la seule personne na okotela après njora yo kota bafinga biso nde bafinga biso or que soki to benga na mwana wana akende ko traiter makamna libana na kata ndako na mais mwana baby te bino bato botiela ka ba commentaire bien ba soutien ba maman bo soutenaki ye abande la vie na ya za mwana ke bino bato memi na terrain waza lelo boye ba ite ke bo baby sa mwana ya muninga tango na likam na réseaux sociaux par bo conseiller ye que non au sali mabe kende nango kuna kende ko boma mobali na yo on t'a honoré, on t'a acheté, alors reste avec ton mari, mais on l'a conseillé de quitter son mari. Tous ces mamans là mabenio se koye la peniel ezana mutu na bino parce que elle oli ala da conseil à tata na maman na ataki conseil à bino maman réseaux sociaux ba maman motema maman bo tchaka ba commentaire o bo finga manike bo monike manike ne maman na ba na penel na zolo bano lokola maman kende ko protéger libala eboti bana mibale eza facile te ozobuka ndako yo tongi likolo ya makama papa mbabeta kabisa ze babeta ki okufaki yango na zolo bana chanteur na nga de molo il faut banzembo ningo zoyemba eza éducatif continue bon kokela banzembo ba mutakala te ko sala boete na sana e awa na présenter bino et détruire le lopé ben oui de molo yaka ouais Maniké de John tozo continuer de molo zo kota na ba faire au pasteur Saoul ko China place nini parce que ba pasteur belé ba déplorer surtout tant bolo ba ke lisola ba marché que bozo lo ba ke marché boye bwana peut sa peine est-ce que lelo to Monique aza ex-femme ya Mike Kalamba yoza pasteur lokola pasteur de Nilesi tant ozo monasko boye batumsu bazolo bake pasteur de Nilesi azo sala bongo parce que ba priva qui est akuta na présidence te yango akomi si peniel présidence akomi si lokola marchandise est-ce que c'est vrai ayeba ki la seule façon de faire mal à Mike Kalamba c'est de toucher la mère de ses enfants est-ce que vrai ça mais oui c'est normal yaya eza normal yo kansi de londe na zabo so ba bezaki na sana internet na sala te anga ye ba kila batinso ba kofinga ngai pona ye ba ofinga ye pona nga akufa kutu ba finga ka ye bongo so azai vivant so azai vivant or
donc il fallait moi na biso ya moi si à comprendre que non ngana si dans engagement mobo engagement wana ezana eloko tete ezana bana na kati mutu nyonso linga sakana mobali na papa bana nanga aolinga nini a meke pa nanga. Est-ce que c'était important ya banotambo na pasteur Saoul onze mutu nzamba pesa mu Congo? Est-ce que c'est important à banotambo na pasteur Saoul? Est-ce que c'est important? C'est important hein? Au moins place même ça va délire na est-ce que ce monde même na makamba boy hein moi na peine la za moi na bisoti ana papa na ye wana makoma cha papa na baki ensemble na papa na maman na bana na kat et puis eloko wana eko rattraper tina futur. Les enfants ce sont des garçons na batnyos bat musuba comment ça ba musuba mbaka majabu au moins qu'elle touché mbama pe mai kalambai. Elle ne s'est pas rendu compte de ça tant qu'elle s'est dit que non elle est intellectuelle yo tangi ko le kabiso lo barakuto anglais. Na Amérique, on va très du carabana en Amérique. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga Eko Yokati. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokati. Moi un peu basa la opération pesati. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo la bino nyonso tout na moto na préféré bana ba fana mona kishasa so na Amérique baza ko éduquer bana bongo. Je suis dessus. Et puis na yeba que non ça dessus parce que comportement de l'extérieur za mona moko impoli oyo que la même ba parents na oté. Yaya, réponds-toi, cache-toi. Kendo lukelo nganzambe, oso baby sinyo so yamala mosaki nango. Kendo lukelo nganzambe. Manike, juste là, Tolinka a confirmé message moko pour la disparition à Ken Piana. Manike, tu peux dire quoi? Aujourd'hui, bah, tout nyo so bazo benga, je pense que yo, mais jusqu'à là, mais Ken Piana a fait une erreur de parler que non d'accord à Twitter, bah au public, azaki nene loté. Et puis muta a publié mutakala ezayi moko. Parce que ayokeli yango sonité, tout le monde ayokeli yango sonité a sepeli nango. Elle est en joie. Si quoi zo traquer batou pourquoi?
Toi qui es derrière lui, bon continuer à encourager moi dans ma bêtise. Bon même les sika bien té. Bon continuer à encourager na ba bêtise, a baby sali bala na na minute ya osala makambo nyonso. Où sont les enfants? Bana ba amike mama ba ozo boko la bango nani oki otika bana classe, nani osala bana petit déjeuner, nani osukola bana bilama, nani osoccuper na éducation bana. Ta oyo osala ba bêtise nyonso mama. Zongela bana ko. Ah. Merci beaucoup ya solana de molo. Ponga makambo yo sanga passe na motema. Boti kani pena boko la bana na ye. Nenga zomona na te bobiso sto na pasi. Bosa soki bo bombi quelque part bola kisabiso. So bo bombi nani lokamba quelque part na bokola bola kisabiso. Pour juste que là to somona bangote. Mais Babi ça reste toi. Hein? Babi tu es le prochain. Babani la prochaine à la liste. Nga na koza na liste wana te. Nga kuna koza na liste wana te. Nga so na liste ba mama na so ba hotel ba. Po ba yebi conseil ni na conseil mwana wana. Ba yebi nenge na bondela ye. Na yebi ekutu te na monelo mais na bondela ngabi yaya. Tika bima na réseaux sociaux, tika batela libala, batela bana. Non, la même camarade baki na grâce témo. Changer numéro de téléphone, bengana ba camarade wana. Les autres sous. Azonga na panzo sengi pardon manike. A bengi Angelica lobi ke eloko ezati na mwasi. Mais kasi songa. Atiki bino na erreur. Mais atiki ngana erreur, tengala ngane bazonga, ngaba bazonga, ngaba boyana te. Ngaba bazonga na. Panzo futa mande bazonga na. Basi ba na pour les meilleurs pour les pires. Mabeka ande baswani na miso batu, baswani na kata chambre te. Mais ba luka terrain o ba oyoka na basi ba sukola, basani ba sukola maboko ba boka mai na ba continuer vie na bango. Divorce les arabiens te. Les arabiens te. Artiste de Molo, on a ozongi la manique de John. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Peggy Titan. Bonjour Nayo quoi. D'abord oui que tu as la matanga aux artistes, tu as la matanga ya de Fao, ou aza papa na biso n'habite juste un mot pour na de Fao. En tout cas, on a profité déjà na pesa mes condoléances na famille artistique Mobimba. Ningi to père de VDF icône na biso quoi. To père de Potalara ba te belé pe ba baby Sindule. Ba viona ba contribuer qui na ba message à Malo pour na bana mboka quoi. Donc mes condoléances na famille na et puis na famille artistique. Puis merci na Manique des jeunes Talaraye. Pourquoi dans un message moi vraiment au bad bako capté parce que bad ba Hollanda au mikolo trop ba Hollanda yo et surtout maramu ya des fois au boy ndenge koma ina Cameroun na ebité ya komona lelo icône monene akimika boye atiki biso kaka boye na ebité est-ce que roza na nostalgie moko boye ya des fois parce que des mots le mikolo tout le monde zo cartonné na internet pour zongisa biso père à son âme papa de fois et puis ça fait plaisir na honorable honorable Pacho Panda motema moi si na linga de tama Glody Chitala l'honorable Pacho Panda o akenda ko zo matanga ya papa na biso de fois donc ça biso na nostalgie soko za papa boni kiminda kuna yebite yembela biso kaka oyo yembela biso pour faire plaisir. Tobanda ka bolingo lokola bana mapasa bolingo lokola Christian na eje zwa solution pona faire nanga longola motema mabe oyo ya satana likambo nini oyo balimbisa karara te nandimi mabe nanga nasalaki yo kolinga yo ekoma chemin de la croix souci ekomi lianga makila eloko nini na sala Richard lelo soki opimelinga moi pianga buji motema yebata esika omeminga bolingo ezanga nango age Richard lelo. Les armes aux yeux, félicitations de Molo. Vraiment tu es un artiste n'a habité papa na biso de fois accueilli telle la condition à Koufela na Cameroun artiste musicien nyo so bazolando partout dans le monde na habité les lopéra aux appelés na manique de John Boara Raraboy mais de Molo papa na biso de Fao juste un mot pour la Liwane. En tout cas et sali biso vraiment ba congolais surtout ba congolais passe moi na lobby bango ba contribuer na ba message à malonga hein yango etikali et sali valeur na ye quoi ko perdre déjà mutabaja wana eza moi passe pour ba artiste pe belé bazo contribuer na message té bazo yemba na bango bien mais message à malonga et ezala te ko perdre ba dolora ba VDF donc eza vena passe quoi et puis
olobi Manique de John azolobela fa de molo apesa pe bato ebele makambo baministère ya gaillard koleka na mboka oyo moteke barandaki ba mauvais service c'est ma fulani bagene et ça la bien maintenant félicité vraiment na habité bat balandi yo soko opesa numéro na ya contact bat balandi na filmu vena biso Alain Giga zolanda na Londres Alain Giga na bosanité vena biso Jolili atal en cher non pas dans Londres Karine Nzolo le motema liberté closet Karine Biasaka motema Raoliton bakosa ki me ba échoué na habité ko ba tutu ba landanga ba mesana na fa de mon le prince marquis hein wana za moko ya ba message JDT pas JDT au déserta en tout cas pas JDT wana za royaume hein ya za roi biso ba prince donc makambele ki donc faut prince pendeka dit mais fa sengara ageloka vina e na queen quoi mazaka prince ya zamunda quoi ngaza prince marquis na petit jambote na ye moko roi marquis na mère na biso mami bakemba et puis ata bakemba numéro na ngeza plus 243 89 020 22 28 plus 243 89 020 22 28 donc fa demo le prince Marquaza na maxi single na e vinanga kaka boye ya na 5 titres ndeka toloba ki na be misozo la ezoleka leka to na 5 titres donc beau consommer biso toye to ba jeune to pesa bino message bande ko Lubumbashi pe ba Hollanda madame Chimène Mercedes Zema kala mingi te ade ba oza na Lubumbashi message na bato to Lubumbashi parce que ozo beta bonne musique parce que nena yoki oyemi nzemba général de Fao sans ratir na sentir oza musicien madame Chimène honorable Chimène Mercedes Zema oza na Lubumbashi initiative plus ya maman Olive azolanda un message pour na bato to Lubumbashi honorable donc bana Lubumbashi bato to Lubumbashi mbote na nabi ke bolinga musique a bien bo s'abonner kaka na fa de molo officiel sur YouTube so bo betika fa de molo officiel bo rejoa 5 chansons et puis bokota na Tokos TV hein ya mère na biso Manique de John Moupepe Tokos officiel Tokos officiel Manique de John Tokos officiel banzembo eza kuna bo rejoa babutu ba Willy Musheni bo beti fa de molo officiel bo rejoa banzembo na bino bo s'abonner producteur Toto Kabwa ya Willy Musheni ya Willy aza baza bato na yembeli quoi siko azate ana voyage koya na ye toza na bino ndeka to so na vie pona makambo ba clip na ye makambo tutaka to yembele pardon eza facilité to yembeli Jansi Maya si forza Italia mona poto ya tongo to yembeli butu puis to yembeli ya Alain Giga hein lité ya mamo DTP ya sonam ko kababa bota malango motema malamu pe babota malango batu musu bakabarate mais ale la libanga donc nzimbo ane lo bebele puis to na PC logo je loco yo pesité o je logo ndeni to na vinanga ka boye titre na za garder bande et puis vinanga ya ngwa lo disque ya masalanga Mao Chechum de Sydney le premier de la classe en direct d'Australie 5 titres to za ngwa ya na YouTube. OK. Merci beaucoup na bana Canada nyonso merci na ser na nganda na Canada na Montréal. Merci aussi à celui qu'on appelle Rodriguez, Babi Rodriguez, lui sur Mobutu depuis Montréal. Donc merci na Batunyo. Donc il a profité déjà, m'a pesa bambote na batutu ba Holandanga, bilelo don na pesa mbote na Mama Goretti le voisin. Merci pour tout. Mbote na Alain Giga et puis mbote na Niclette Eke. Hein, Mao Chechum de Sydney, le premier de la classe, et puis Clara de Bruxelles, autorité morale, Mbotenayo, donc il bat tout Bolandinga partout, Mbotena Bino quoi. Bana Tirki, Nabo Sanité, Boubou Lembaki, hein, chef de guerre, et puis Kotor Bankewa, merci na tout, Deka Mamango, et puis merci na Yomongo Peggy Titan, et puis merci na ma mère quoi. Boka moitié n'a pas ça fait des mots makamba, pesa ba misa danger ba trahira et donc c'est mieux de pesa ne ba jeune quoi. Ba tout bo landanga bo consommer nga bo comprendre réalité quoi. Donc numéro de pesi bino ngala bo benganga et ça la bien. Jonathan Kadima toujours marketing qui toque. Merci beaucoup de Molo, merci na Tutu Bolandi biso partout dans le monde. Merci na Rodriguez. L'histoire Mobutu, Ser Nanganda ya na Montréal, bana Montréal nabi ki boza ya ko sepela l'honorable Chimène Mercedes Zema, Manique de John Karim Mokonza ju mukanda ba fêter yango. Et ça li bien, na sepela. Azo sko li ba la paix. Et ça là est bien. Nga linga ça la évoluer. A petit mot bien, to beba na mais na linga ça la bien. Na linga ça la bien makasi donc na février arabo soir
nzembo ya Prince Babia ma belle fleur oh na bayi na bino na sala promotion ya ofukama ma belle fleur na clip mbala moko hein nani producteur biso moko biso moko Alain Giga baza na bagoreti baza wana bato baza ozo comprendre bazali bato bazali bino bozana pour na promotion ya ya maison de disque est autant na biso te kisi njor aza na sala promotion ozo comprendre ma belle fleur bozo yango boyo kanzembo donc voilà merci à tout le monde en tout cas nazo pesa mbote na babonné nyonso ya Manique de Jean Tokos officiel le colonel Long Jean Bazawana Cresco le voix du Zaïrois Jonathan Kadima mwana ba maman merci na babonné nyonso meilleur vœu na bino yanka tout l'ingénieur Moustakoli moto na Nzambe immeuble balobi tozali wana donc Manique tona basangwa mawa otala film La vie est belle papa mso mongali akufi général des fois akufi Naomi Kipulo za artiste ko ya okunda papa wembati wa mulai yepa akufi en tout cas ba kondo général des fois matanga ne na ya Sénéchal na ozala wana ve nanga en tout cas mes condoléances na famille Naomi Kipulo famille Jolie Mayala ba condoléances ebele bat ba okufa photo ke ba matanga botika kolanda bat na sima lelo to ozala wana pas ba Jolie Mayala to ozala wana ba bonne nyonso ya fimbu na pesi bino ba merci pe ba mbote belé on est ensemble tous on a problème na muté 2022 on ne veut pas de problème avec les gens nous voulons être en harmonie avec Dieu c'est pourquoi je salue le couple Mbumba papa Tom na maman Nadège na pesi mbote na ngana Adrienne comme Sowedi na pesi mbote na ngai pe na maman Joël Kabasele eza bato na ndaka bango en ligne o bazo ko édifier Manique o bazo sala Manique donc Mayele Ekola merci à mon Dieu et merci à toi plein ya Fabregas Maestro Esplanade album aussi Maki le 26 ya Inosbi Manique zo ka ngondingi te album a innocent na yo kité lo eselinga kama wa actualité na ye na yebisa ki e honorez-moi si honorez-moi si ozaka so obimiselo abala nani so kwa moi c'est bando manamna ni na terre au moins te que non mukolo kaka bimi asali album bimi mutakala ya moi c'est bimi te mutakala ya moi si ya mupeni le 26 donc yo ndeko la makasi na badate il faut honorer moi si na mboka na biso moi si ba ça ke ba jeter na isa ko na mboko pour ça la succès il faut pesa moi si valeur moi ma réponse yo pesa wana mwana honorez-moi si biso ba kana semte ba kana futula matondo lo baki ke mwana na robot eza mwana binote ya mwana na ya ngonde kasi mukola bimisa ke pa album lokola so moi si ya ofele ba pesi pe mutaka ofele merci beaucoup merci beaucoup na watutu pour la division partout dans le monde merci na Jolili Atel Enchaînance Kadete Kassa bonne année na yo maman Karine Nzolo le motema liberté closet Karine Biasaka motema ya Raoul Itono boyebi te ke no makamu ya Raoul Itono na mwasi na Karine Biasaka batrikaki mama Karine yana lobaki ke botala ba photo Karine Biasaka ana e jeune femme ana pe mwasi mo atane elongi boule bino bato bolobaki o Karine Biasaka boye na yebisi bino vérité yaka malembe pe komi yango ekomi bota la vérité mama Karine Biasaka nzamba pambola ope abatela libota ya couple ya Raoul Itono papa na biso otobengaka prêtre Didi Kinwani fumu wa diamant madame Chimène Mercedes Zema Initiative Plus balobi madame Angèle Moussaïli Magizembe général Koko Arafat na benge général ana ba pété na Londres batutu bolingaka biso merci c'était la Manique de John face à Pegitan le parallèlo Manique apesa ngakara pifo apesa nga pifo bato bolingaka ke non na okwea te cette fois-ci Dieu est là Nzamba Zali biso bato en franchi tolo barango ke sans Nzambe mobulu on se retrouve à la prochaine Dominique Moulumba Kankou Whisky Ushia nabi ke ken piana Magizembe to retrouver au nom de Jésus dites amen place Boza amen.
Paxson Makungi, omoni quel bien. Aïe, yo ya. Fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.